Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus pour vous présenter 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Nakobanda Yango pour Naye Bisabino. Makamuna lobela bino na précédente émission nangai na lingina zongi c'est la bino vidéo bolanda oyo fayu alobaki parce que bamsusu ba yebisinga kutuna tiango et comme hymne national ya émission mais na kocha yango te na lingina zongi c'est la bino mususu parce que lelo bato bazali na sima ya fayulu bazali ko sala biso ba leçon de morale or que fayulu bino moko bolanda ki nazoko tchela bino susu boyoka oyo fayulu alobaki po na sécurité ya président Kanambe oyo azalaki président na biso bino moko bolanda na ba image. Que tu viendras, monsieur Kabila. Monsieur Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter comment dire, une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Vous n'utiliserez pas son expérience ? Mais nous sommes dans la démocratie. J'ai un programme. Et le programme qui est là, c'est un programme que nous avons concocté au niveau de l'Amouka. Et c'est ce programme qui sera utilisé. Mais que tout citoyen congolais qui peut amener quelque chose pour le pays, l'expérience sera valable et utilisée. Tout citoyen congolais de bonne foi qui a des compétences à rechercher, et ces compétences-là, nous les utilisons. Mais il ne faut pas stigmatiser, singulariser et faire des exceptions. Non, ce sera un état de droit, un état où tout le monde doit travailler en fonction des lois de la République. Binomoko Boitiko Landa, Boyoki, discours Martin Fayulu Abeti, Nakanisi, Ezali Oyo, président Félix Tshisekedi Azali Kosala. Lelo po Fayulu Azwa quitté, Azali en tête, il y a Mboka Nabisote, Azali Koloba, discours Mususu. Or, Ezali, discours Oyo, à reconnaître Koutuke, Kanambe Azali Congolais, Kanambe Azali Rwandais, Kanambe Azali na Mboka Naye, donc à Kovanda Kimia. Monsieur Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Mais lelo Fayulu a commis beta discours mususu na batu na ba commis beta discours mususu ba commis loba ke ezalaki stratégie mais vraiment peuple congolais pourquoi to commis motema mabeboye boyoki o Fayulu a lobi alongoli kutu ki Rwandais ya Kanambe abengi ye congolais akovanda na mboka na ye et puis alobi ye azali mo Christou azali chrétien a limbisi Kanambe. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Bon, ngosi koyo ye alimbisi Kanambe Rwandais oyo abomela biso ba Congolais belé ba ninga na ye alimbisi bango bongo pona nini soki likambo ezali akoki kolimbisa muninga na ye te Félix Tshisekedi po bomona kaka ke motema mabe ya Fayulu parce que à reconnaître que Kanambe azali Congolais, à reconnaître que
kanamba kovanda na mboka na ye et puis alobi ke alimbisi parce que ye azali chrétien bongo po na nini akangi kanda po na moninga na ye Félix Tshisekedi. Donc bino moko nakanisi nazala ba commentaire au sala te bino moko bolandi oya lobi parce que ezali maloba witi na monoko na ngate et witi na monoko na ye moko lelo a changé discours na bato na ye ba changé discours or que ye pe donc ce gars azali na pouvoir lelo alingai ko sala kaka neti président Félix Tshisekedi azali ko sala. Donc peuple congolais na bato o bazali na sima fayulu botika motema mabe o bozo sala botika makambo oyo bozali ko sala yango wana poto continuer émission na biso. Donc, boyebi que 5 minutes avec César Ngadi ezali pour objectif yako lamoussa conscience patriotique ya peuple congolais. Donc, ndenge na epesa bino ke na kati émission oyo nazo pesa bino cours ya éducation civique. Mais namoni mitema ya ba congolais ezali mitema moko ezali susu bien te comme na motema ya likundu na yeko comprendre que Congolais motema na ye komi mabe motema na ye ezali susu ndengi ya kalate yango wana nazo préféré à chaque émission nazo tiela bino adoration boyoka nzembo moko chrétienne. Donc adoration makasi ya sœur nabiso Flore Siku ayembela biso. Donc à chaque fois bozozwa adoration pour efongo la bino mitema bolanda sœur nabiso Flore Siku ndenge ayembeli bino. Kapasia mitema kizali yo isunanga nakotika yote nakotika yote. Shalom, shalom mes bien-aimés. Je suis la sœur Flore Siku, chantre de l'Éternel. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous annonce très bientôt mon single qui s'intitule Yehoshua Amashia, single qui par la grâce de Dieu espère vous bénir, vous consoler et vous faire du bien. La Bible dit que le Seigneur siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Attendez ce single avec patience, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Cette sœur-là, nous voulons acclamer, nous voulons recevoir sous vos acclamations la sœur Flore, la sœur Flore, sous vos acclamations, est-ce que nous recevons la sœur Flore? Alléluia, alléluia. Dans sa présence, adore Dieu comme si c'était la dernière fois pour toi. Ne te dis pas que bon, j'ai le temps, je passe mon temps. Dis-toi que je suis venu adorer le roi des rois. Celui qui tient mon âme entre ses mains. Celui qui peut décider si je peux vivre ou pas. C'est lui que nous sommes venus adorer. Abba, papa.
Donc bino moko boito yo ka nzembo ya kitoko ya adoration ya sœur Nabiso Flore Siku ochaye maboko parce que azali na besoin ya ba aide na bino. Donc na adoration oyo na kanisi, je suis sûr et certain maman Irène Bosinga, prophétesse alandaka 5 minutes na mobali na ye, donc noko nono Bosinga, donc kuna bazana torsi ba sepeli. En tout cas maman prophétesse, donc vraiment 5 minutes et pesibino bambote nabino nakata couple nabino. Bon sikoyo après adoration il y a sœur Nabiso Flore Siku, donc to senge ba merci ebele to ko accompagner na musala o parce que zali facilité. Donc sikoyo na continue actualité boyebi lelo to zali dimanche lobby lundi, donc en principe, Martin Fayulu a qui convoqué na tribunal et allé reporter parce que jugé que reportant pour une date ultérieure. Donc na lingi na yebisabino po boye bake Martin Fayulu mutu afunda qui ezali présent Félix Tshisekedi. Pour Congolais to komi ko mélanger makambu ebele. Présent Félix Tshisekedi afunda Fayulu te. Parce que Fayulu azali muninga ya Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi azali président de la République. Ce qui le lot Fayulu azali na li kambuna président de la République, Fayulu bako kangaye. Donc bako tindele ba convocation te bako kangaye parce que président de la République azali na niveau mususu. Mutu afunda Fayulu ezali monsieur Oyo Kombonaye Jean-Claude Ngoyi Foualoambo. Botala ye na bilili onga nazali kolakisa bino. Donc ndenge ba convoka ki ekuna na tribunal pour na lobby ezali te que président de la République mutafundi parce que comme au président de la République mutafundi président de la République bozoye muninga ya Fayulu te, président de la République bozoye pe yumate président de la République atimba. Donc président de la République soki bino bozali kotinda ya changer esprit ako changer esprit pe ako esprit à la musique azu pe 1 + 1 = 2 atiango 3 r mo azong siango 2. Donc Fayulu azana un problème na président de la République te na tieli bino susu botala mutu afundi ezali Jean-Claude Ngoyi Foualoambo ye mutu afundi. Donc ba juge bien ba loba bino bokanisi ndenge ba reporter convocation na bino bokanisi na sali ndengwana ezali ce qui tout ali bien. Donc toyeba moi etolo bezate mais ezali président de la République mutu asengi yango tozui président de la République moko alingi ba problème entre biso ba congolais te asengi ba reporter yango. Donc Fayulu cause en a problème na président de la République te parce que président de la République azam ninga nete Fayulu azali candidat malheureux ya présidentiel, président de la République azali président de la République ce qui Fayulu azali na problème à président elingai koleka ndenge eleki sikote. Donc peuple congolais toyeba ke lisusu une fois de plus na tibino photo ya mutu oyo a fundaki Fayulu ezali Jean-Claude Ngoyi Foualoambo ye muta fundaki Fayulu na makambo yo ye ajijaki a funda Fayulu mais ba reporter yango pour une date ultérieure. Congolais to tika ko mélanger makambo ebele. Communication de la police nationale congolaise. En date du 18 février 2019, monsieur le procureur général près la Cour de cassation avait été saisi d'une lettre plainte numéro 051 bar JCN 2019 émanant de M. Jean-Claude Ngoyi Foualoambo et consort
contre M. Martin Fayulu Madidi pour des faits infractionnels portant incitation à la haine ethnique, massacre de Balouba, pillage, atteinte aux droits garantis, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Par sa correspondance datant du 25 avril 2019, portant le numéro 27-15-D.023-PGCCAS-SEC 2019, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation va instruire Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé de la police judiciaire de mener des investigations et de lui faire rapport au sujet de la lettre plainte de M. Jean-Claude Ngoye Lufolabo contre M. Martin Fayulu Madidi. Une invitation de la coordination nationale police judiciaire DPG numéro 0575-CNPG-2019 du 30 avril 2019 a été lancée à M. Martin Fayulu Madidi à se présenter le lundi 6 mai 2019 à 10 heures précises au cabinet de M. le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire, situé dans l'enceinte du quartier judiciaire, 6 avenue Kalemi numéro 30, dans la commune de la Gombe, pour renseignement à fournir. Il s'est fait malheureusement que certaines personnes ont donné à cette invitation de la police un caractère politique qui, avec risque d'exposer certains riverains habitant les environs de la coordination nationale police judiciaire. Nous avons notamment cité 4 écoles maternelles, une école primaire, une école secondaire consulaire, quelques résidences des diplomates, ainsi que des personnes morales et physiques privées. Pour éviter que la sérénité de la population ne soit rompue, des instructions précises viennent d'être données à la police judiciaire de décaler l'audition de M. Fayulu Madidi Martin pour une date ultérieure. Notification a été faite à son avocat conseil pour ce faire. En bref, M. Martin Fayulu Madidi ne sera plus entendu ce lundi 6 mai 2019 comme initialement prévu. Nous en remercions. Le peuple congolais n'a kanisi bolandi bomoni report wana ndenge na bino report wana ezali ba monaki qu'il faut ba reporter yango mais peuple congolais botika ko mélanger makambo. Donc Martin Fayulu mutafunda ki ezali Félix Tshisekedi était président de la République parce que président de la République a présent donc ceux qui ont tumbolié ou bien alingia sala o mabe ou bien ba kangayo ba ko kangayo na ndengi mususu donc président ajijaki ke ba reporter yango donc peuple congolais tozala na kimia tolukaka makambu esika makambo ezalité il faut jamais comparer l'incomparable. Martin Fayulu azali Martin Fayulu président de la République a tozala ki masane ou bien muninga naye a commis président de la République azali muninga na yote. Donc siko nazali ko lakisabino message moko ya ex première dame donc Olive Lembe. Donc nga penza na lingake penza mingi te parce que ye mutu apesa doc pa ya Kanambe azanga ki doc Rwanda ye mutu apesa doc donc amema etina suka ye Olive Lembe mutu abandoko sala tout alingisa biso Kanambe na makasi parce que talaka Kanambe a witi soki wapi na brousse azanga ki doc ye donc esprit à côté ici maman Olive Lembe entre temps la pena momine mususu ya rwandaise donc maman Olive Lembe passe au total Kanambe to monaka ke abalande ko na biso to lemba mingi mingi mais boyoka message maman Olive Lembe alobi soki alobi yango penza na motema na ye et witi na motema na ye ezali malamu boyoka alobeli ba congolais baza trop pressé na présent auto jusikoyo batikela ye temps parce que makambo ko bonga en un jour te batonga Tour Eiffel na mokolo moko te boyoka oyo Olive Lembe alobi eloko na koloba eza boye na 100 jours eloko ya makasi ya ebele ya kokokisa makambo nyonso ekoki kosalema yango nyonso te mbala moko bato basoutenir kaka action ya mokonzi ya mboka bato batia maboko mutu na domaine na ye mpo na ete tokoka komakisa niveau ya vie na biso nyonso na kati ya mboka bato bazwa patience
bazela ke asala ta mwa mikolo avant ya ko juger nini oyo akosala pona mboka. Il ne faut pas kozala pressé 100 jours, 100 jours et kaka oyo esengelaki esalema esalemi. Mais tozwa patience, tozala patient. Bakongolais na osenga bino tozala patient. Puisque eza biso nyonso elongo nde tokotonga mboka na biso. Donc toza obligé ya ko soutenir misala oyo mokonzi ya mboka abandi kosala. Puisque magie eza te. Na ye moko pe akomona ngo te il n'y a pas de la magie. Ce n'est que le travail qui peut donner les résultats que nous attendons de lui. Voilà. Donc, bino moko boiti kolanda, na lobi bien sûr que ceux qui maman Olive oyo a lobi ango penza na motema na ye ça va, mais soka lobi ango po achola ye moka yebi me ngai eloko esali ngai penza esengo mingi na comprendre que maman Olive lembe ye moka comprendre que ba bebisa mboka, donc ayebi que mboka po ebonga ekobonga noki te, il faut avoir temps à reconnaître que ba bebisa mboka na mobali na ye. Donc vraiment ce qui a lobby ango na motema na ye penze 8 na motema na ye ça va, mais bino moko boki ye moko maman Olive à reconnaître qu'il faut botika la présent oyo azali na biso temps pour abongisa mboka malembe. Donc le peuple congolais ndenge na yebsaki bino que président de la République otozu aza ko comprendre et à comprendre que développement mboka ndenge to yekola na kelasi, donc et passera par voie de communication. Donc voie de communication ezali ebele, donc voie fluviale, voie fluviale maritime, voie routière, na voie aérienne. Il y a un bon monique na côté à voie routière, président de la République à Komiko bongisa ba pont oyo ya kala oyo basala kala depuis 1951, donc depuis époque coloniale ba pont wana ba bongisa yango te. Donc président de la République azali ko bongisa yango po ememaka babiloko wana ezali ba pont moko ezali na ba mboka mike. Donc siko soki ba agriculteur basali ba bilanga siko po ba cheminer on a ba grande ville, donc ba pont wana ezali na ba problème yangwana nazali ko lakisa bino na ba image bino moko botala ndenge bazali ko rénover ba pont wana oyo seulement depuis époque coloniale 1950 ba toucha yango te bino moko botala na bilili. Avec ces 1880 ponts sur les réseaux routiers d'intérêt national et prioritaire, l'Office des routes a lancé une vaste opération de réhabilitation et de modernisation de ces ouvrages dont la grande partie date de l'époque coloniale. Ces ponts qui jouent un rôle important pour relier les différentes entités territoriales décentralisées bénéficient aujourd'hui d'une bouffée d'oxygène du programme d'urgence sur les 100 premiers jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le cas du pont Lubuya jeté sur la rivière qui porte le même nom. C'est un pont métallique de type Wagner Bureau d'une capacité de 60 tonnes en remplacement de l'ancien pont de type Belay de 25 tonnes construit en 1951. Cet ouvrage est situé à 59 km sur la route nationale numéro 3, tronçon compris entre Kisangani et Lubutu. Les travaux ont été exécutés par l'Office des routes sur financement du Fonds de promotion de l'industrie sous le regard vigilant de la mission du bureau technique de contrôle. Pont Lubuya revu et corrigé pour rendre aisé le trafic entre les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Chopo. Les véhicules de grand tonnage peuvent circuler aisément sans risque d'effondrement. L'évacuation des minerais de l'entreprise Alphanine et autres produits vivriers et manufacturés vers les centres de négoce assurés. À cela s'ajoute l'évacuation de la production de la future cimenterie de la Simaïko sans problème. Fini donc le calvaire non seulement pour les populations riveraines mais aussi des automobilistes qui fréquentent mieux, qui exploitent cet axe routier dans cette partie du territoire national. Donc, bande konanga, Congolais, donc merci na fidélité na bino on a 5 minutes. Donc, que je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Si vous avez sa émission, na lingi na senga na bino, surtout communauté congolaise, oyo ezali na Belgique, boyebi ke congolais nyo soit une nationalité, motolu na ye bakunda yango kaka na mboka. Donc, celui congolais atali aza français, ataza belge, ataza américain, soki asali likambo ezali kaka
fierté ya mboka na biso. Yangona nazali kosenga batu oyo bazali na Belgique ba soutenir candidature ya mwana mboka ya mwana mwasi oyo azali candidate na élection régionale kuna na Belgique ezali le 26 kombo na ye Sylvie Douga. Sylvie Douga nakanisi bozali komona na fiche na ye azali candidate na ba élection régionale kuna na Belgique azali mwana mboka lelo soki azui et kozala fierté pour nabiso. Donc na sengi nabino le 26 bo soutenir Sylvie Douga oyo azali candidate na élection régionale na Belgique. Thank you.
Yangai se malemeo, Yangai se malemeo, Yangai se malemeo. Comme à l'accoutumée, ceux qui n'ont commis Nasuka remercier ba base nanga oyo ezali na monde entier do ba oyo ba talakanga ba pesakanga ba conseil donc na koma ko remercier bango ezali vraiment merci nanga na sengaka bango nazali ko pesa mbote Jean-Marie Matusi oyo azali na États-Unis d'Amérique na Oklahoma donc na pesier vraiment bambote ebele parce que to sola ki na ye mingi vraiment pona makambo kaka ya mboka donc na kopesa susu na ki na Istanbul na Stéphane Madiba donc yekuna na Istanbul Stéphane Madiba avandisa masolo il y a 5 minutes na ki na Belgique pona kopesa mbote na Christian Lombe to sola ki na ebele a bengingai donc atindelingai ba vidéo a lobi penza makambo mboka donc grand prêtre César Ngadi telemelango ndengi ozaliko telemelango donc Lombe Christian na Belgique na pesio ba mbote ebele donc na kosukisa na Jomas Maseko Moka donc Maseko Moka Jomas ba mbote na yo ebele na compte il y a 5 minutes avec César Ngadi donc pour nasukisa nazali kolobake 5 minutes bazali kotalango na monde entier mobimba donc vraiment pour na kosukisa na kopesa masananga des affaires Aimé Koussa donc alemba makamba bilanga te parce que yé politique alinga ngote alobi politique soke sili bayaka kana bilanga donc yé assez apona na yé makambo na yé politique azakuna te donc nazo senga na yo des affaires boule na yo bato belé tant na lobela ki yango donc ba jeune belé ba landi yo donc kolemba makamba bilanga te yango mutu ezali ko lier sa population donc des affaires Aimé Koussa mais kui donc boule na yo aneza grand boule donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, vos observations, vos critiques. N'hésitez pas donc à me les faire parvenir comme vous en avez d'ailleurs l'habitude de faire sur le site directement ou sur le compte YouTube. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a que Kanambe toko manqué était à solo, Nambunchu, Tona Dikosi. À très bientôt. Original. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.